bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai na kati ya bandako na bino na bisika nyonso bozali kimia na Yesu Christ d'abord eza na bino la paix du Seigneur soit avec vous vraiment bozala malamu na bakimia tout oyo nyonso zoleka nzambe azali na posa pesa bino to abakisela bino na kati ya mabota mabino oyo azali pe na posa buyazo vraiment na kombo na Yesu Christ bandeko na ye ndenge na mesana kosona bino nga ndeko na bino Simon Pocho Nteta Musulu engunduka kamnya munene kamnya munene tembesili ba jaloux ba kufi na ye to sona bino lisolo oyo lelo na préparer ki pona to solo lango po to partager to yeba côté nini malamu ezali côté nini mabe ezali bandeko pona banda émission na nga na bandi nanu ko solo na bino mwa likamoko na beki na bino bandeko pona soki bomoni émission zo leka publicité bo sala ka tout bo tika rango eleka parce que yango ndeke sala po biso petosa ngande na ofunga ndo miso bito mo fungula ngani miso te eza na ngo yango na benga ba kite na osona bana mam bo tika ka publicité na ba mais sila bandeko bo partager ba tumisusu o ba yeba kite ba yeba bo tika ngo po esila parce que yango ndeko sala ngai pe yango pe ko sala bino ndenga na zo pesa bino maye bino pe bozo pesa nga pe maye tozo kabona tozo solo lati yango na bandeko na leka kipo na yebisa bino na li solo na vraiment bozala vana bolingo na po na kosala ngo na yebi ke bo partager vraiment bo partager concernant que soki publicité zali bo tika ngo tsila bandeko na sengi vraiment bana membre hein bo comprendre yango wana vraiment na ye ko beta sete pona likabona bo sunganga vraiment na eloko wana so publicité zali bo tika eleka vraiment yango ne ko sala ponga pe na zala bandeko lelo tozala lisolo oyo na kosona bino lelo ezali lisolo euti na sarcelle kuna pa ya ba homme cell parce que kuna ba homme cell ba leki ba femme cell ne belé makamango ko ele biso kuna na département kuna bandeko ndeko na biso moko ya mwasi na azaki pe na mobali na ye basali bambula ebele bavandi na kati ya libala na bango na kati ya foyer na bango ndeka to mesana kozala bana pe bazali makambo nyonso ezoleka bien mais bozwi ezalaki malamu te bango na mwasi na mobali sikoyo tangu bakomi na ba projet belé leki ya mobali asala akendaka banzela neti ya ba Italie ba mboka ba Turquie po asala mwa commerce na ye abakisa mbongo ndenge asala kap ndenge to sala pona ko luka kaka ndenge zalaka amukolo mususu akutani na grand frère na bi ya na bi bazo solo ka ndenge zaka makama famille tabi nazana projet moko boye na ngina sala mais c'est mec qui n'a bien beaucoup de na encore l'accès tata côté tata la kaba bambongo vraiment tozo ko vraiment ko s'en sortir tenga le boko moko mwa mbongo ane ko abi grand frère problème ezati ye moko poni kaka ye ko loba na ite suka ye lobaki na ye ngana la tsaye ke boyendenge zala ka boyebo abi problème ezati mais nga abi problème ezati suka zana besoin tambongo boye to kene na relaxa ende to somba biloko petende to tekelaka c'est mec andimi akepe oyebisa ndeko no te andimi a problème ezate on a ce mec qui a bien fait ce mec qui merci vraiment merci na action zelinga wana pamba kumukeni ba Italie wana ba mboke bele bandeko ce mec na mongol pas a commis ko sa sortir mo ba la grande sœur moi sa grand frère na bangwana a commis sa sortir vraiment makambo nyonso bi na so vie e komi elengo ko guna gu ko leka ko niveau a komi pe ko sala ba faire na ya komo kende ya msuko kuta komo kete na ba Dubai makambo ebele ba yiko soma pe ba soma mpango ibali na Kinshasa ba ngona mobali na makampe zo kenda mo peke kito ndeka makambe continue aka lokola abala kaye kaka tumonana ya bobi tumonana predot asala ka tumonana après siko akomi na idée que a nourrir moi sina ye asala ye libala ya pete parce que ba komo sambela ti mobala comme ça mabité na ko vanda no boyete il faut to sala tout to bala na po na sala moi eloko moko boy po to bala mais si je vais donc commander ngini parce que tangu ye akomo kende ba voyage wana ba komo ke ba voyage ko ba komo ki na belle sœur na komo ki moi ndenge différence côté ki pona nini na belle sœur na différence côté ki pona nini yam susu mboka oya ke yam su belle sœur na kete abo ebika ndenge zalaka belle sœur na kete ya ke na ye akoma pe na ndenge nzoka leki ya nani leki ya mobali na ye mususu ya moi obika obasaka ko obatsaka bino mala lese na mabala wana ko asiso apetsa liba bazanga ka tese na bisa bino ko zanga na ba famille te il faut bazala abano ko mona déjà grande sœur na moi batu mais abano ko abso ko zaka ko loba
mais grande sœur on a place boye na mon mobala grande sœur mobala grand frère place boye na ko coûter boye place abi lo quoi ça be femme d'affaires hein abi ya moi peut na contrôler vie exact abi to comment mon éclater comme nani semeki mais niveau yo comme kendele na boyite msubilo bokoma ka ote semeka comme contrôler nga ote boye abi ne zala mo limite parce que ben place musuna comme yoka ko ba masolo no ya kitoko te na bengo pona yebisa yo ote loko te semeki yo sun na ko sa so libre te na ko so na abi te na lobi bongo te na yebiso ke place misusu comme ezo bimela na ndengo zo tekela biloko te parce que ngape na za mutaliban leki ya oyo amema ki yake no koteka obi bana wana kaka wana so ba telemi batu baboya pongia abi ngana yeba place zo ke batu misusu ba olo bango ba yeba ki tiko yo semingi na tigika na yoka lisolobe comme ke nango eloko te semeki nga vraiment ndenge na zaiba mbule bene na fana yana bino eloko nika lelo kandi muna okoma na makanisi wana toza pe nzambe te mutu pe akoteya yo azati yo moka makanisi na yo oyebi makampe comme ke nikobusa nikaka bakomo kende bolingo siko mobali pa tindi farti na Kinshasa te ndenge ezala yo moko boseba te Kinshasa kisakata ate loka moke mama kuninga benga kwena po balamba ko abali sakala bino mo bika soki biso to bali senegeza mama songola pa kala o bino kataka soso kata Thompson ndenge tsaka mama makalu nyose bimi akala bani forme pe lata eloko mukia mena Kinshasa ko batsango mo grave tala kaka yo mo yebika sangwa mbonga poto soki uti bali mama yo mo yebiki sakata kisakata ata mo loso mutu musu o mana mane sala mo loso ngo pona bobuke mutu no so linga kaka ke asala pe ko katse mona ke songolo pa kala abalaki bandeko ba yeko vanda na patini ba biloko na nyonso ba tini po na Kinshasa na po ba bala pe mwasi na ipu abi ba yeko sala coutumier makamno c'est ce ko tskel ba sala religieuse siko tangu ba komi na pemena ko sala religieuse mobali abi angai du photo luka pare mon kopo asima biso na libala ndenge zalaka ba semingi ne pe ba sekina bona problème te ya problème ezati ba yena bango pe nini mais ba labi baso ko yibisaka grand frère na ba bi grand frère pardon hein bo yibisanga grand frère likambo tozo yibisa yo oza grand frère na biso moi si na yo to boyi ete biso mto tseke na contexte ya mais moi si na yo il faut tala bien parce que ba place mso azokende ba ezo bima bien te mais toza na preuve te o moni pe ko mobali kapa a triper kota moi si n'était pas azasite ndé ba umeli ba mbule belé abi ati poni boko bimsa habité yaya to bengi en tant que yo grand frère na biso to solo li na yo abengi leki non musabi yanga comme mona boyibu na bomili ba na binote mais moi sinon comme mona na mona clarté yaya na lobité mais faites attention sala na lutamo ba vérification otala soki onga na zo ba lukuta poni point comme a ote biso boyolo to pekisi yo obala moi mais to lobi tala nanu yo mo ba misusu passa lingi na ye ebi mwasi ne ba fani ba bole belé à cause ça pina ba rien penser na yete ayebi ka ki mwasi na ye elle fait tout pour lui il n'a pas besoin d'écouter quelqu'un quoi azaka rassure na ye à part ye ba à part nzambe ye kana mwasi na ye azaka ba comment continuer na bango ti ba yeko so parrain libala ndike za kana be nini ba yeko luka papa mo famille moko boete na ebi famille moko boya bazaka vraiment quand même na sina message na bango trop na ko tuna bango soki bango parrainer biso na mariage ndeka tozalaka baki pepa ya famille ngo baki kuna babando solo la o tondimie mais solo ko kota na kati na Yesu ndepe bateya kaka na ba Bible na ba nini ndeto bateya biso nzambe vraiment sunga bino bozala bino ko bozu idea botina suka bayipi ko sala makambo tututu wana bayiko ko sala mariage pe lekiki toko kanisa mbongo likolo mbongo okoboya nini basi na mope mariage makambo komo kende bien makambo komo tout nyonso bien moi c'est pas komo kende na ye makambo ne makampe bien mobali pe niveau musala ndinga banoko sa mobe misala na ye wana e mati liso na biso oyo kaka pambolala ba pambo makina makote nyonso bénédiction bandiko na ngai après un moment mobali sikoyo akomaki ya mususu ka ke ya mususu akoma ko tine pe ba mutation na ba province na mususu ya mike wala kwa zaki mutama ya ba misala o ya ba bâtiment mona ba ko construire longo na province boyetoni bilomo boyebika ba nde misala ngo lekaka ngana sala ngana domaine wana te ya bâtiment so ba benga ngo nini wana ba bâtiment o ba futa bango mbongo na nini na train na ba directeur na bango so pe na ba patron na bango wana na mbala moko pe ba ndo continuer kaka akomo bakomo yebe ba voyer nzoka tango parrain wana tango bakomi ko
ya musu problème pare paso na ndako azote ya bango bandeko nzoka ndeko na biso mwasi wana akomo bimana pare na bango mariage tali siga likambo bebaka pare asimbi bino na mariage ndeko mwasi bandeko tala degré bulu yeke mbala moko kotoka bulu yeke lala lulala tala makambo Anastasie Pombo motema Jackie Kalala na Londres boyoki lisolo tala mboke baby mboka na biso bilo bandeko mboke baby lolango bazwanda kuna bango na bafana na nini na sarcelle bazwinda kukuna na nini na mo bazwa moi chambrette na bo yeso ka zo lenga kende babia ke voye nzoka ba ke na pare na ekuna lolango lo fita bandeko osundi to bongisi bandeko bolimbisanga degré musu ya kindwa museza ya salité eloko musu pesa ya bandeko basi bolimbisanga ye parce que lelo ça likamto lo ba polele ezate to ça la partie pris to ça la butozo ba likambo ekwele libiso mutalo bananga to ndeko nani pa nzita muselo lobi non ce qui m'a bé ezali il faut to bongisa ce qui fait problème eza côté bo il faut to ça la transparente bon li solo ndenge ni tote ya mandenge ni makameko bonga na communauté ndenge ni yo mwasi babali yo baba ko sipso baba no so ba sipso déjà que osaka ndumba omoni siko eko bima na okomo bima na pare asimbi il faut ça la ndoke il faut comme un niveau nini niveau moko boye et comme moi supérieur à kindoki na lobi na yo mawa moi na moi ça na love qui là on a nani na pare love moi na moi ça na sikoya ko sala ndenge ni akima milia ba congolais banda tant a commencé na milia ba congolais takena ba milia ba kama ba camerounais wana bakama kam akona bango ba camarade parce que comme na niveau ko mbongo comme ki moi niveau a changer de niveau akimi ba congolais bandeko kanga dato na zwabi ki na fait na zote ya bino soko moni ndeko na yo kaka to azaleki na mille na biso ba congolais akimi akina mele misu ya keba asa baby sikuna bon kuna zokende héritage ni na c'est que terre moko ezali wana to amoni ba découvrir loko moko akimi million na kena million po bima mutasika mais nzoka kuna sa sumbara nganda keba na boyite ote njeta ngabi keba na mutu musu afa bozo ebo observer akimi million na bango pona ni point d'interrogation na suki wana akimi pona ni na côté pana il faut boyeba cause ni na longoli kuna ye il faut ko étudier ka nyonso akoya ko bebisa bino makamunde gozalaki na bino malamu mwana monsa na changer comme le bani français ndé na lobi na binoka to yo na poto na kimikolo me batu misuba comme na bango le ba français ce qui peut complexe na yebi na nga pété ce qui peut kaka comme intégration kaka ye muta ko yeba bandeko love ki la love ki siko yo camerounais wana camerounaise wana akoma ki siko ko yem soko zo biloko pani ba mande ba koma ki malinzaka na mosapi oyo ka nani Karine ande bandoko benga na kisasa ba Karine tole bakasopi bandoko la tala bakaleso ndenge moko na ba soutien parce que boko ba Karine le camerounaise wana nzoka kopo wana nyoso camerounaise pa yebaki akeko kima kuna po ba yeba secret mais leki ne ya mobali noko telemela ye kaka oyebi bana ba semeki na bino ba pia bino mal à l'aise atiso apetsa ko lia pona liba mama sobo mwana mosala nkoyoka moto ndum oyo kuma ndumberarora likolo bulu yeke oyo kaba bomindo ki batiki nganga mama makambo ko mukuta mwana mwa na so kaka ba pare ba yena ndako yaya akulamba bambisa mai ya liboke ya nzungwe ya motalaka ya koyita nyoso na po paralia nzoko so lesa mbanda nanga alongwe para komi mbanda nanga azolia na ndako yope mwoso so kuzwa nani ma reine bino soka bengo okokange suki nzoko ko tsembe mutongo na mutu akomi mbanda na yo mama zala mayele papa zala mayele fungola miso surtout bino miba obike na sali conseil mibala milai misusu boko ndiko boka mayele mingi te abo excusenga mibala miso milomo na kaka omoni te na crèche bandoko tsamba mibala bata milai kana suka poni pono ba très cher soko na ndiba mibala nyo plus pour mibala milai mingi bazoko saka mayela ko kokate ba très cher
surtout so batie français na mati ba triche kaka yango bakoma wa ko tsaba ba désordre na ba katsa ba foye ba mibala milai misusu muso mona ka mulai mo est-ce que so mona ba lo mukusa buso babaka mulai buzoba tala ba mibala misusu bandi ko mwana mwasi na love ti ba yeko comprendre te wana mbala moko ba mobala ko mona différence mama o te soki ba parent na ba yete ya rolamba bien so ba parent na ba ya rolamba so ba parent ba mama azongi biloko mwa mande na bisa mino ya ba chalalo mobali libume combien kilo likola biloko mwamba moya lia kitoko ezati mama bandeko love bandeko love kitoko love nzamba sunga kate pa mwana mwasa na changer siko Camerounais wana azomona comportement sikoyo soki na bango mibale na ba welela kiningana bino pe to yebite amona kaka mukona mobali wana soki ni musala abengi mobali wana abi viens je vais vous parler quelque chose yo mo bose ba français na bango wana ati se ti ra abengi biso ndeko biso mobali abi tala likamuza buibui bombanga tala ta femme elle sort avec ton parrain de mariage c'est vrai yo se ba yebisa ko ke mobali moi sona saka mobu ozo douter pona ni obono douter ngo pona ni mama ndeko ba mema na bengi pe abengi mobali abengi leki na mwasi abina sana makambo moko boye tala makambo asemiki na bino akomosala nga boye baba kamususu ko lie komi manevre abi yaya ngana za mwasi soko moni mutakomi na niveau boye c'est que ça changer makambo abi ngana za mwasi pete mais siko na yebiso ke ngana bi ngana mona mwasi no ma clarté o te tala masolo na yo ki pa ya boye est-ce que eloko mo abi yaya ko dutaka nanu te ko dutaka te yo siko il faut vérifier est-ce que c'est solo parce que Camerounais wana sa camarade na ye yaya pa o siko Camerounais sa ali aleki na ngabutala bangana so botiki ngabona okufa okufa siko na ndenge nini yaya yo mto so linga ki bolati pe libaga tete na liboko boleki batu nyonso na moki bo siko yebisa ko ke moso na za aza elengite ondima kite pona ne tala degré makambo ndenge baby degré et baby et degré na makambo nyonso et baby Claude Kia comptable écrivain mukonzi munene mama PDG na biso moko umela na lobino somo ekoti na lobino somo Jean-Claude Kimbendi Barakoma mukonzi munene bata minene tala bino boyo kalikamba bino mtu bozera kama makambo ya ba makambo ya ba mabala botala degram ndeko na bino ndenga sali ndeko na bino ndeko Simon Masia kolo ba appartement mama soma ba appartement tala degré ya ndeko na bino ndenga baby si masolo makambo nyonso e baby ndeko na bino mwasi tala ndenga sali asungi to abongisi a baby si nyonso bino mtu oyeba kama makambo ngo botala na lobi na yo bandeko li bolingo komo kende lo lango lo fita na parrain na bandeko il faut comme degré nini yaya mwasi nyonso basa babala ka ete papa fungola misu o eza lelo na zote ya pe bino ko mponi ko salma yele muku papa mwasa mobula bonga na kate ata bomba ni ndenge so azali kaka ndumba ko tikala le kaka ndumba mwasi nyonso babala ka ete ya vona ko tala il faut tala ko bala pona ba sentiment basa lukuta pe baza keba na basi misubo mona mwasi mususu te mwasa zaka mobulu bwa zaka ninga kumona mama alia mususa ne sérieux mususa zaka na milia bana mibala azani ka milia moko boya kuninga mais azandumba te keba na mo wana o salaire parce que mingi ba make up bo mona ba beta poto na mwinda basa bongo ko soye facilité azana confiance na mobali na ko so mo sona te na mona ke to na bana mibala mo so mbaza azalo yengalo yaya ilo yenga msuka ya yemo ko me kote wana msupa zane mobulu te ba msuko yeba kati oye mususu kindumba mususu ezali ko sala kindumba mususu sala na privé mususu privé za na kata ndoko zo sala kindumba ça privé na sato ko kuna zo sanya associé mutu nyonso so mona yi seke bino na ndumba ya sato ko na ibo kokani bande ko mama na lolango lolango ko tu wana lola na ya moyente moi ça comme indifférente na ndako Camerounais peut moyen tabi si tu veux on va aller les voir abengi peliki na mo sport témoin oculaire pas ala ndenge ba témoin ka to zalaka biso wana batu ya RSA ba famille ba Lubaki na yepe Camerounais ça pe Lubaki na bande ko nyonso Lubaki na mo sebe babalaki ba Lubaki ni ba memi ba kekuna tina mo wana ba kotika ndito kota kana banda akuti aponso comment ça va bandeko nako ba koti pe na ndako
pas ata la parler wana na mwasi na mwasi alati déjà nini la bionda muke biloko mike on ela saketo sito yake oye ko ya eya mubali obi bakupe bakanga muyibi bakupe na banzela neza lokula ba rideau mubali na kupe na mulai wana yo mo mibala mikuse soka zu décision mama mubala mukuse mama batse diaka na église salaire ndenge ba pesa ba to suspension yo mo boyebi ba onde ba matata ba lekita ba mubali na elengi basi na bango pe ba lekita basi mikuse pe ba lekita ba mubali bazaka nde dynamique na respect yango na batu babanga bango mubala mukuse za la diaka na église mama yaka kaka reta to sana mitif ozonga encore bango ba wumi mama amati tato wana simba deka kezalaka simba pekisa nini boy abina c'est que ndenge na bandoko yokela makamo semeki nena mwana mwasi na yebse bakuna belle sœur nena semeki simba eloko nini pas soli semeki nani lamba abi yo makamo ntoko bandoko loba yo bandoko sa yo kindumbo ne bandile lote bandeko tangu wala kisanga photo natal ngabia oya banoko teka na Koweït parce que baba saboya basa Koweït parce que ayeba ke loka somba kate bakoya ko tekele kale so toboka asombi na ye et mpreko nzulu bango ba memaka nyonso kunde bembe basa ya Koweït mwasi kitoko botala kindumba moko ngaka se kutu boxeuse nzoko safa mwasi maki se respect ba papa bo fungola misu bon suko so ba bokozwa prime d'activité ngo ndenge ni bino basango yango basi misu baso tula pona bakaboy lisolo mutu baboya yoki likambo abo est-ce que vous asona mo ko bala bino basango parce que basi ni obiki na ebite basi ni boso lokali eloko ni na mokili yo mtu sana mobali na bien yaya yo kadi sinde bosa na parana na kozana mikolebele mama ako zongela kaka mwasi na tencho bandeko simba ba ko pekisa bango na babimi bakei abi omoni ngenga na bimi ça va zwa bomengo bovanda na pare mutu na se mibala milai on dirait nzeta mbila tala ba reg na bango ayiko sima ni nzela ayiko zonga bayane baleki na babiya yo moni to yebisa kyo ndiki na mwasi oyo boye bandeko soko za na besoin ko bala te oza soko za na besoin ko bala baloba kana bango olingi na yoto lingi ngana yebisa ki bango tanga to sona bango bindeko nanga nani balubakini ko bango no so balubakini na ye mobali lubaki ngabi omoni niveau ndenge zalibo soki mwasi soko sa azani kaka ndumba yaya azani ka ndumberere oko changer ete opesi nyonso azolukani obima bama bala mingi na poto mususa kufi batika liko baleta alati volo ninga bala kina bombo nzoka abala akolata volo ndi aliwa abali ndi na kokufa parce que makambo za malunga te basi na biswango to yebite loko suko bakosala bino wana na zoloba oya ko silika vraiment na soka oko silika ezaka kayo parce que ezelo ko etolo ba il faut to la vérité siko problème wana to mobali wana sana faute parce que plus de 22 ans bobali pe na mwa mboka muke seme ki ne mutatio na konta ko banokote siko basala basa bandeko na biso ngondengeni na yebi ba mibali misuba za ba faible kasa nini vraiment monophasé vraiment mibali ba monophasé pe bazana bango ozoka faible moko okoko tsama ya fufu na neve yeko belolo tala ba 28 ba 24 to lobi na to mibali misuba za bango ba faible vraiment monophasé bata baria tala mobali osumula mobali ngo pema lili ngadia chambre froide de kosa tala ndeko mwasi ndenga sali alekeli on esprit alekeli osiko na esprit bandeko ndeko na biso wana mama mwana mwasi nde na zobisa bino bo mobala mwana mwasi wana pare azana zemi ya pare to yebite so to suka wapi to yebite soki to kosuka wa Pascaline Ponde famille Ponderese tala likambo yango to kosuka wapi azana zemi ya pare ndena zo babina azana zemi ya pare bandeko tala niveau bandeko na biso misusu tala niveau wana est au solo lito obongisi pare yo mto simbi bato na mariage pona ndiko koma na niveau mama pona ndiko koma na niveau nko nyoko yango na pe moyebo so ba prime d'activité tezo salate est-ce que ba nanda kuna libala mobala pesa bino so ba prime parce que ba comportement bino bino so ba kwa mayele yo mona mate mobala lala na carte courant na carte kaleso yo ndingo za wona etika la kaka ozwa kodi me okoka kate
mobali pe mayela kuma olana na carte ne soli we yeli kaka kena parce que azali bana ba confiance na binote ba pesio nyonso olingo sala ndenge ni ata ba kindumba wezalaka kindumba salite boye mama bon soko ba semika ngoma na olinga bino ndenge ni o semika wana telemela kabi soko moni tala papa soko moni ka ndeko na ya mwasa telemela ka mwasi na yo sosola c'est que le kambu moko za wana ko sala ka parti pris na noté tala kana ba soto zo bana na bandeko na biso toko kabwana te mais to yeba ka place ni les autres tala niveau siko ndengo wa soko to pesa faute ni bandeko ngaku to bo shishinga te ona zolo ba bino yango bino moko bo mi pesa la réponse bino moko bo pesa na eka ko fungula bino papa fungola misu keba na ba pare na bino ya bibuzo ya ba kwanga na piodi mutu musuta ke ko zolo akomi mbana no mbada pembeni po mona il faut sosola parents comme ko régner parents asimi biso na libala lela komi mbanda nanga mais il faut zala ndoki il faut comme na ndoki boko yobe maman ndima lisola bongo soko maman posa motea malamu te basi nyonso basa ko mwatsi musasa ne ka mosa chacho tala soko boningo sa remarque basi mi pa so bala tête kene ka ba fete o moni tanto to bina nka tala ka ba to ba tele makamingo mona ka ayeye moko sengala zenga babia bango sengala senga nzembo nyonso ko lekete na piste mama sisa makambo nyonso na kati ya piste wana alongola makambo wana abosa na libala akoma ni kaka ya bongo soka zwi libala tingamena avandini azoluka na yo mtozo na facilité na yebite ya bandeko nazalanga na minga koloba te ndeko na biso ndenga za aza gravement na ba problème bandeko ntango alinga kende kuna mukolo mususu ndeko na biso tango nani mwana mwasi wana ayena ndako ayeko zwa bilo amona mwasi na zeni neko zwa bilo konanga bamba ba discours za bima ndeko na biso na kozonga bi omoni ba misusu soka kokite asali paralyser liko heureusement nzambe asungi ya loboko te ndeko na biso mobali soka za paralyser lelo soka za ndeko na mobali basali bo mwana mama et salon ndengeni parce que bon ça la peut ba parti pris te tala niveau siko ndeko na biso mobali akomi azui paralyser na ndeko azana asali tout pona mwasa bimisi ingrat tala siko na bi mabala ngo siko na yebiti ba mama omoni soko sana ndako libala ezaka différent soko so bimi libanda mama ko bima libanda ezala ngona problème te ezala ba conséquences moko ya yo kalisi ndengo bosana leona pare wana est-ce que pare wana suka ko fana ye to yebite ndeko na biso yesuka tika libwenda ko libwenda atika linda pona yo est-ce que osana kine soko zali na hape nzambe te mais na so pesa mnoka conseil ndeko bozala mayeli ndeko na biso siko azana ka grave ni paralysé ça pas a commis pe hein asa maka bien te asali l'hôpital siko ndenge to sole abimi moi siko na ko pesa bino suite ndenge ko tika la oye kezala sima wana pona to ebisa bino ndenge nini ba komi na niveau nini mwana mwasi na komi na oyo ndeza bongo ndeza grave tala bandiko na biso basi ba eliti na mabala te yango na pe mwepe makambo avancé zate yo bande to ba kaka ba mibali kaka mutu basala kana faute bongo yo mwaso saka na faute te bande bokota libana mobali wana saka te ne sengo moko te tala ko tous les autres onda na bino boze ba pe tina te bande ko na lobby oye salier pasi na ndimite e ko sabino pasi te parce que bo se corriger makambo susu moi sa mobulu suka bakanga keka mama moi sa mobulu abunga na katema tangu na talinga bia bata ba ko white bata ria ya na tali pe no mobali ngo mule misu pai okasa mwinda masuwa baona mwaso ba misu ka pai ni okasa mwinda masuwa batwa ya miyibi akala na ive mwana mwasi ndengo pe muyibi ba miyibi esimba kate yo so mona so bakangi ndoki ya mobali na ya mwasi bitakala batala mingi ka ya mwasi batala mobali mingi mwana mwasi ba bokala ka so bakangi ndoki bakangi bango ni tala o ezwa ka role bososola bande ko pona poko lelonga na suki wana botikala malamu suite na ya ko pesa mino suki na zwi yango poto continuer mission na biso bozala malamu butu malamu merci.